Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenga le Belarabino. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boébike, à part 5 minutes, nous avons un rendez-vous avec le Patriote ou les Katana na MNG Radio. Donc tous les samedis de 14h à 16h, samedi Oyo, 8h Koleka, Boébike, Nayambaki, Mobundeli Mounene, Pierrot Itela, il y a des partisans, il y a MLC, mais il y a Yemoko Jean-Pierre Mbemba, le bien sûr que na MLC parti Makambozali, mais il y a Azali Moutou, il y a Jean-Pierre Mbemba, bon monnaie qui est une émission, Bengaki, Batou, Bengité, c'est que tout le monde était d'accord avec Pierrot Itela. Donc, émission Nezali, il y a bino 5 minutes na Lobaraboye, beaucoup taraté, mais rendez-vous avec le Patriote tous les samedis de 14h à 16h. Il faut Bobenga pour participer, Bobenga Binomoko, tout n'a pas question, surtout vous allez n'en besoin. Donc les lots 5 minutes à l'élo na zongi parce que ça n'inga pas si na mawa na motema botala la chaîne nationale où yoba bengi RTNC boebi chaîne nationale RTNC les alliés ya Kanachin ya Kabila la preuve tous allez ko la sabino ba image moko epesinga mawa na motema ba image oyo Kabila nyangala kata Kabila awiti ko loba na Nations Unies discours moko ezanga ya tina mais RTNC ezuba image eti sikoyo bato ba vandaki public ezuba image mususu eti donc bino moko botala ba image oyo RTNC ati tango Kabila Kanachin azo pesa discours na yewana ezanga tina bato kutu bazalaki te mais botala RTNC makambo bati po balagisa ke bato batondaki na salle. Le président de la République Joseph Kabila Kabange est arrivé dimanche 23 septembre 2018 à New York aux États-Unis d'Amérique répondant au grand rendez-vous annuel de la tenue de la 73e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Dans un discours très attendu, le chef de l'État a, du haut de la tribune de l'ONU, fait un tour d'horizon complet des différentes questions brûlantes en République démocratique du Congo, du processus électoral en cours à la situation sécuritaire en passant par la situation de la MONUSCO en RDC. Sur le volet électoral, le président de la République a réaffirmé le caractère irréversible de la tenue des élections prévues au calendrier électoral de la CENI à la fin de cette année 2018. Tout sera mis en œuvre pour garantir le caractère apaisé et crédible des 10 scrutins, a martelé le président de la République. Par ailleurs, après avoir noté que la paix s'est consolidée au centre du pays, le chef de l'État a aussi stigmatisé le défi de la sécurité qui demeure au Nord Kivu suite à la persistance des activités terroristes avec notamment les récentes tueries des populations à Beni. L'action en faveur de la paix et de la stabilité du pays va se poursuivre, a rassuré le président de la République qui a souligné que des efforts supplémentaires seront engagés en vue de la sécurisation du processus électoral en cours. Parlant du thème principal de l'Assemblée, le chef de l'État a indiqué que l'on ne saura faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée et banalisée. Ce qui explique la position du gouvernement de la RDC de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans les processus électoraux en cours au pays. Le président de la République a aussi exigé les retours aux fondamentaux en matière de démocratie et des droits de l'homme, un des sujets à la base de la diplomatie à géométrie variable. La RDC est aujourd'hui fière de partager son expérience en la matière, tant au sein du Conseil des droits de l'homme, dont il est membre, que dans d'autres forats régionaux et internationaux, et ce, en toute humilité et sans complexe, ayant présent à l'esprit que le chemin à parcourir reste long, a dit le chef de l'État. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes en RDC et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, le gouvernement congolais réitère son exigence du retrait de cette force, a indiqué le chef de l'État, précisant que la RDC se tiendra toujours aux côtés de l'ONU aussi longtemps que celle-ci restera elle-même
à notre côté parce qu'elle incarne l'aboutissement le plus concret des efforts de tous pour la paix et le bien-être de la planète. Binomoko botali oyo RTNC ti elakisi ke Kabila tango aza koloba soki discours ezanga tina bato batonda ki ebele mais botala biso ba image oyo tozwaki oyo tolakisa bino ke bato bazalaki ata na kati ya sale wana te donc ba image oyo balakisaki bino na RTNC ezali ya lokuta botala ba image ya solo. Bino moko bomoni bato ya RTNC bakanisi biso tozali bazoba mais tozali bazoba te bomoni ba image bango bazolakisa il fallait balakisa prise de vue moko ezolakisa Kabila azali koloba bato bazali liboso na ye oyo biso tolakisi botala ke Kabila ye wana zana liboso ba photo nezomona na ye muto azoloba botala public eza botala oyo bango balakisi bino ke Kabila azali koloba mais balakisi te ke Kabila azo koloba na bato bazali pembeni bozomona ke ezali tricage donc RTNC wana baza ba nyanga na kata baza bato moko penza ke toko tumba bango soki penza to silisi makambo yo République asike ye donc toko tumba bato tu baza na RTNC TV mobimba koma TV ko iko déformer makambo bolakisa ke mutu na bino wana balanda ki te puis discours ndenge wana nani yango akolanda discours mobimba de tolobaki yo penza uzana tribune à Nations Unies PC Sambo nango aye penza oli asenga ta 1 minute de silence pour na ba mort ya Beni na ba mort oyo ya ba jeune bazo boma bango asengi kutute président nini yango asengi te azo senga donc azo kama wapona na mutu oyo américain wa kufaki qu'est-ce qu'il y a à voir na congolais yo koloba makambo ya Congo bien okoloba makambo ya makamba buzoba donc bino moko botel sur na image botala image o bango bati tango nyanga la carte ya président na bango azoloba botala image bango bati et puis botala image oyo ya solo ke bato bazalaki na bango te mais boyebi ke bato wana bakomi na koba boyebi ke bato wana baza wana baza ko banga bayebi ke soki balongo na pouvoir toko tumba bango nyonso tu wana botala image na otiela bino mo botala Minaku oyo azali mukonzi ya parlement sangisaki ba troupe na bango boyoka discours na ye ndingi bazali ko banga balobi ke vraiment bosala tout ke Chadari a gagné na machine à voter parce que bayebi ke soki ba gagné te Kabila longwe bango moko ba yebi nde bazakana ba yebi ke bako samba parce que toko kanga bango moko toko tumba bango penza na kota stade de Martyrs boyoka bino moko Minaku avanisi staff na bango boka oya lobaki. C'est une rencontre politico-stratégique. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minaku Njala Njoko, a fait le rappel des troupes. Quelles que soient les sensibilités, les sentiments de chacun, c'est le régime. C'est Joseph Kabila Kabange, c'est Mzé. C'est toute cette démarche. Et donc nous devons travailler parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences. Parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquenses. Parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences pour la République. Et donc chacun doit réfléchir pour que nous communiquions comme il se doit afin que notre candidat rafle la mise. Bino moko boyoki ke bazali bato moko babanga na bango batiaka monoko pamba mais pour bayebi ke bazana pouvoir soki bazana pouvoir te peuple telemeli bango mais bakosuka ndenga peuple akoloba donc peuple to banga te boyoki bino moko ke bazali vraiment bato moko bazali ko banga pe babanga na bango Kabila za mpende bazali mbokati aza zoba na bato tu balandake baza ba mbokati baza ba mpende parce que mutatimba ako jamais kolanda Kabila yango no moni ke Kabila alongoli ba Jean-Pierre Mbemba na liste alongoli bato batimba o bayebi ke soka lobi bo alobi a bango koloba be atiki bato kaka bavande la kayo tande ba makila na ba nyanga na kata ba makila na libumune tu soki nini donc koma zoboza maladi te donc koma donc okomi penza bo donc yo libumuna yo donc yo avant to boako na jardin kuna to peso pa ba lion okozana ba
coupe penza na libumu wana après to bois que pas ba lion. Donc vraiment aux ali mutu mo zo ça ba opposant Sony penza Sony. Donc binomo bomoni vraiment 5 minutes à les zaleka na beta 7 na makambo oyo ba image na moni ya RTNC pesinga mawa na motema et puis na makambo oyo obemina kundenga 5 bat na bango bazali kobanga. Donc denka na lobaka to comme na suka il y a 5 minutes, nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a 2018, Kanachin Amata Akita 2018 a reçu sa montée fois solo na mbunchu pe na dikosi. À très bientôt. Original. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin d'écouter Okima Banyongo exacté. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire 1 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, c'est la TV.